Bonsoir, chers compatriotes, Rico Bologna. Dès qu'on a bien congolais. Au fait, dans cette vidéo concernant Bato Ebele ou Bazoko interpellé ngai, Bazoko poser des questions Ebele, Bazoko tout na makambo Ebele. Mais comme à niveau moko, c'est très dommage. C'est très dommage pourquoi? Parce que tant que tu organises une réunion, une sensibilisation, pour avoir une stratégie, pour tous se réunir na makambo oyo ezolekana na Congo, beta biso bakara misusu baloba ke tolia bambongo soki ya ba politicien tel misusu baloba boye bino boza bien na poto boza boye na boye. Donc on nous a traité de tous les mots par les Congolais, hein, les Congolais lambda, que biso tolia bambongo tout ça iso indi. Malgré cela, tu continues, tu forcer, mais rien du tout. Et le moment où ils ont salamate, baoyo ke la bisote, boyo ke lande, batuna bino kuna, ba policier na bino o baza corrompu, botiela bango espoir. Na sala vidéo, ya koloba ke, na 2016, ya koloba ke, peuple congolais bondi mate makambo ba dialogue wana. Ba dialogue à 5 ans na pekisa bino. Tous est belé to pekisa bino to ba so bon meki c'est fini. Makambo ezo kende opposition il faut s'affaiblir. Tout ça là va vidéo, tout ça va publication, boyo ki la bisoté. To organiser ba réunion, to créer ba mouvement citoyen et belé to créer un belé, misusu kutu ba musu ba bimi ba farceur. Hein? To pesa mwa mbongo ko financer ba mouvement citoyen, hein? Pour qu'on a pour ça la marche bazoli ya bambongo. Misusu c'est comme ba aventure, misusu ba lokuta na kati, donc ba information lokuta, donc il y a rien du sérieux. Lelo bogomo ganga mboka ike. Bogomo na ba okotsela bino ba soyi ba ngombe tina ba bandundu bozoli lela. Ba o justifier ngona n'importe comment. Na sala vidéo mususu naibisa bino que Monisco a master ya congolais te. Atiro a jamais master congolais. Nations Unies alinga congolais te. Mundela alinga congolais te, alinga mutu mwindu te. Pourquoi boyo kilanga te? Ngai na ndambu mwindu, ndambu mundele. Ozoyoka. Sko ngana zo ebiso ke bande konanga mindele balinga bino te. Yo ozo tianga tembe. Olengika Monisco bosuki wapi? Et puis aussi la tête, ti Congo na bako kata yango na miso na bino na Monisco mutu ako accompagner makambo na bakata Congo. Vous comprendre? Parce que ça cop ya mindele bana kati. Nasina lobana bino. Mutu oyo aye na Bible azoko prêcher bino Jésus. Mais même mutu ana azoko prêcher bino, azoko teha bino bolingo. Mais azoko sala bino ba esclave, au kata bino maboko so yiboko kisi ba caoutchouc te. Siko bomi posa ba question te, mais o mutu nini ndenge nini bokondi me la Bible, o mutu aeli bino me azoboma bino. Ye mo wazoto sa Bible na ete. Nasina loba toute façon tinga mona o lemba na mona que o solo lande na ba mur. C'est comme si toi ba niveau moko ya ko raisonner ndenge moko te. Bitumba ngana wo sala elo te, na wo jamais na wo zwa ke o ngana wo bunda moko c'est impossible. Et puis nasina loba na bino. Muto wa ko souffrir le plus c'est abino. Vous comprendre? Pour na rien n'empêche que ngai na fanda na kangana nga munoko, na fanda na continuer vinangawa. Vous comprendre? Rien n'empêche bana danga bazotanga na kosombelo onyoso na lingi na eloko nyoso ngana ngo besoin na wozwa anything so ina mema mo mutu katel na wo memango. Mais tozo yo ke la bino mawa parce que to mona kuna na mboka souffrance ya makasi de façon que to so privé même liberté o ya ko voyager ya ko zonga Congo, to so privé ba liberté ya makambo epele.
to s'afficher pona côté abino ko like sabino vérité mais c'est comme si to sali yango pe pamba. Donc yango wana ba vidéo mususu ezo circuler oyo ya belge moko na parlement européen azoloba pa makambo oyo ya complot ya ndenge ya ko balkaniser Congo. Eza vidéo akala na publie yango kala naloba pe naloba mais mutu moko a réagira te. Bon na ebite sikoso bolingi tosala nini. Seule chose on a koloba, seul conseil eza que unification. Botala ba o soki oyo azosala groupe armé na ye ya résistance côté na ye kombo na ye o bauti soki Chibangu asali ya ye o mususu aza na est asali ya ye ba mai par-ci par-là soki ya kutomboki soki ya mai nini soki mai nini boza tellement ebele. Mais pourquoi boza moko te moko ensemble l'union fait la force bobundi pona bino nyoso bobundisa mutu moko siko pourquoi boya ebele partout bo panzani bon mona ke na désordre wana nde ba opanza bino na sina loba ti ngamo na omo lemba na oloba na omo pe obaye parce que on dirait aux autres na batu na nos réflexions ezana no sima on dirait aux réfléchir na mutu oyo sans temps donc kozonga na sima pona zo comprendre te langage nino o expliquer na loba na lingala boyoka te na loba na swahili boyoka te na loba na français mabe siko to loba ni na anglais nde boyoka. Donc na oyeba lisu te yango wana bandeko na ngai c'est la vérité o ngana zoloba o mutu aoloba ke na lobi ou n'importe quoi je m'en fous mais ngana za mutu moko na tambolaka na droiture mutu ebinga ngana sakana te so na lobi A eza A B eza B na mutu moko te abuzoba gauche droite ke o na loba la sentiment na ebisa bino banda kala tout ce qu'on vous a dit to organiser ba réunion boyate to kenda tikuna ko déposer ba dossier ti soki na ba bureau nini tout ça banani ba organisation internationale to beng sabino boyate. On a tout fait pour le Congolais mais Congolais azola la pongi. Donc solution oyo etikali ezali peuple yemoko yomoko ozana Congo zota la vidéo oyo soki otelemi sikoyo te oyo ane oyo soki eleki c'est fini, il faut oublier. Donc tina pe ya osalela bino ba message ko publier ezana tina te soki ane oyo eleki c'est fini. Na 2016 na ebisa bino soki décembre wana le 19 décembre wana eleki pona kolongola kabile kozala pasi batu bakokufa na lobango na sala vidéo na sensibiliser bino na sala tout eza pe ba misu pe basala nyoso mais boyokela biso te boyo landa nde ba ndeko na biso oyo ya opposition ba posa ba pouvoir ya ba poste ngana oyo la poste na antina poste moko te pona poste wana opianga nini ndelo mo il faut bo comprendre batu oyo ba bundela mboka ya solo o ba opesa bino conseil ya solo. Ngai nazo pousser naza candidat présidentiel te na candidat na député te na candidat na eloko moko te na osenga pe ministère te mais ngai siko nazo yebisa bino likambo eza boye siko pourquoi bo ndimelanga te boke ondimela ba oyo ba owelela ki député wana na ki présidence na soki ki ministère tala siko bango wana soki bachibala ba dibanga ba nani tout ça vous voyez. Et ça va continuer comme ça. Et puis ça fait très mal, hein. Comment on a que Bato Bazolo Bazakuna, oh, ce sont des intellectuels, mais ils sont en train de supporter vraiment ma bêtise à un niveau boy. Babo mande konayo, basala mboka na yo poto boy. Pe ondimi pe mutuango pe bozo landae pe bozo supporter. C'est vraiment très dommage. Je na ebela wolobate, yango na nga sala message oyo. Soki bokoyoka na message oyo gloire à Dieu soki bokoyoka te na ebite tamso to banda ko entraîner bana na biso pona baya obunda bitumbango mais yeba ke ozala lelo te bana ngo bazana ba
3 ans, 4 ans, 5 ans. Pour ne pas comment na bâge na biso ya lelote. Donc, voilà mes frères compatriotes. Bonne chance à tous. Kolimbate. Après tout, choix les amis balé. Ou bien on dit soumission. Donc, au tikali na pasio wana kakoza nango pe ya koleka tanga mususu. Vous comprendre? Vimo amabe. Ou bien, au boyango, au telemi au bundi. Soki pe okufi me oyebi ke obundaki ba oyo ba oya sima na yo to bana na yo ndeko na yo atikala sima ye ako bénéficier na bitumba yo to obundaki. C'est ça l'esprit patriotique. So oza nango te na ebite. Soki yo pasi wana oza nango ezo pesa courage te akobunda. Na mona peti na te na sala vidéo yo parce que pasi wana il fallait pesa au courage ya obunda pona mboka na yo. Pour malamu na yo, malamu wa bana na yo. Voilà, na lingi bino mingi, yangwana na sali vidéo yo. Et espérons vraiment qu'eko toucher quelques personnes, hein, eko toucher ndamu na biso. Et voilà, peuple congolais, surtout bande na biso akin. Au monde qui vous banda batelema, eko changer le côté ti lelo bazo ko résister, mais pouvoir les anakin. Makasi yana maboko na bino bakinois. Alors, ou bien, Bondimi, Congo et Katani en deux, Botikali ouest, na est et Katani. Et recommandé wana, ou bien ceux qui bolingi Congo na bino ezalanga zalaka, c'est le moment, sikoyo, ou bien à jamais. Ok, Nzambe apambola bino, nalingi bino. Merci beaucoup. Partagez vidéo yo et tambola, mutola et bela. Donc, que Dieu vous bénisse. Rico Bologna.